Merci mingi papa Roger pour na kopesa ngai maloba. Et là quand on senga kaka na président de la République Joseph Kabila Kabangele Rais, en tout cas il faut abandasiko ko beta makasi loboko likolo ya mesa. Pointe ba Congolais ba komi ko kanisa ete liberté ba pesi bango na ndenge démocratie ba lingi ba komisa yango libertinage. Ndeko soki ba pesi yo liberté na mboka na yo elingi koloba teke liberté elingi koloba ete banda kofinga président ya mboka banda koloba n'importe quoi pour na président ya mboka bandeko bobosa na teke Joseph Kabila azali quand même le père de la nation ebele ya ba peuple bazali sima na ye pe lelo soki Congo na biso wana ezali kotongama malembe grâce na ye pe na gouvernement na ye mobimba bandeko bino tosali bambula ebele na Congo combien de fois oyo ba vote oyo ezalaki ba vote ya lokuta oyo bato babandaki koloba ete vote Mobutu soki ba vote Mobutu bakosalela bino boye bomonaka yango banzela oyo lelo bino bokoma koloba banzela Mobutu atongi nzela nini kaka oyo ba Belge batongaka yango nde Mobutu ayaki akomi kosalela boyebi lisusu ndenge bobandaki kobwaka bamabolongo na se kosala baveye mpo nini nzambe afaire partir Mobutu e lelo kaka bino bato wana bato oyo ya Mobutu oyo bakimia bangwanda na bato mosusu ya Mobutu bakomi lelo kobengaka bino mpona kolinga ete basala bamobulu na kati ya mboka. Mais Dieu merci na minute oyo Joseph Kabila peuple alingi ye kwenti kwe bandeko ngai nakoyebisa bino ko soki boyebaka te Équateur bato mingi bakoloba kaka o bato Équateur boyebi te bato Équateur ebele lelo balobaki ete bakoma na bango pour Joseph Kabila balinga kutu koyoka kombo ya ngwanda te balinga kutu koyoka susu kombo ya bamobutiste te po ete balobaka ete bamobutiste badesevra bango balingaka te yo salaka kaka kende na Équateur oloba kombo ya ngwanda komona ndenge bato bamongo wana bakosasa yo bandeko bato oyo bakei kosala reportage na makambo oyo ya bafanatique awela so ndenge base manifestaki na bariba oyo nyonso bakomaki makambo mpo na ngwanda bafilmaki yango me bazwi babombi yango balingi kolakisa te mais bino bozali kokaa oyebi ke baza bahypocrite basali neti bakomi titre moko boye batie mpe kombo ya ngwanda mpo na kolakisa ete ano tozali koyebisa bino makambo mpo na desavantage ya ngwanda mais na kati kuna bazwi babimisi baimage ezali kopesa faveur ya bakombata na bangwanda bomoni mpona koyebisa bino ete bokeba Kongo ndenge ezali wana ndeko soko ezali koya na ndenge ya molili keba mpo ete esika frappe ekoyela ekozwa yo okokamwa bokomi kolekisa nde mpo ete Joseph Kabila apesi alobi ete Congolais nyonso azala na kati ya liberté d'expression bino bokomi kozwa liberté d'expression wana mpo bosakana ye boniata ye na makolo mpo banda koloba n'importe quoi. Joseph Kabila azali quand même président de la République azali quand même moto oyo azali kosala makambo mpo na mboka mais bolinga te komoprofite mpo na liberté oyo apesi biso yango tozali koyebisa na bakonzi ya Congo tosengi na le rais beta loboko na mesa mpo ete liberté oyo epesi bakongolais bakomisi yango libertinage yango ete omoni ete lelo na bato mosusu bakomi kolinga koniata yo tina motu ozali quand même président de la République père de la nation beta loboko likolo ya mesa mpe zala na autorité na yo kolinga te mpo ete bato nyonso tu lelo bazali koloba démocratie mais bakongolais yango bazali koyeba sens ya démocratie te ntango bazali kobaganga démocratie bango moko na poto ntango koloba ete nazali moto ya PPRD balingi babeta yo soko olobi malamu oyo makambo bazali kosala mpo na mboka balingi babeta yo mais boyebisa biso finalement démocratie nini yo bino bozali koluka démocratie bino nde boyebi démocratie mais bino boyebi démocratie te boza bakuluna bavoyou oyo ngwanda azali koforme ntango nyonso
créer radio buka lokuta ya ko yibaka bangongo ya ba diaspora congolaise na ba information ya lokuta bazali ko pesa bokanga ki ate o Joseph Kabila kufi lelo ntango mokili telemeli bino po ete ba information ba pesa ki ya lokuta bokomi ko balola ka maloba lokuta na bino mawa ya kana tozali ko loba ete lokola bato mingi balingi ko profiter la liberté oyo Joseph Kabila pesi balingi ko komisa yango libertinage nde place wana esika nde tokosenga na le rais abeta loboko makasi likolo ya mesa po ete biso tozali baafricain jamais baafricain basakanaka to balobaka n'importe quoi na oyo etali mokonzi ya mboka okoki koloba n'importe quoi lobi ntango mosusu mokonzi ya mboka ntango tala boye bazali kosala boye te ndenge lingala falsile balobaka makambo mosusu wana tolobi sava mais ekoma te na ndenge te bobanda kofinga le rais koloba mabe meme ya nzoto na ye wana demokrasi nini wana yango nde tosengi na le rais beta loboko makasi likolo ya mesa po ete ntango Mobutu azalaki na raison ntango azalaki kobetela bazairwa loboko na mesa Mobutu ayebaki ete bato bazali bateti soko opesi bango liberté donc bazali bato moko bakokomisa liberté wana libertinage yango na Mobutu azalaki na bango mayele alors lokola yo opesi liberté wana mais bango balingi kokomisa yango libertinage il faut kobeta loboko makasi likolo ya mesa papa Roger nazongiseli yo maloba. Merci mingi Maman Rosalie pona kopesa nga lisusu maloba. Tokoyebisa kaka na le rais il faut kobeta loboko makasi likolo ya mesa po ete epai ya congolais azali ko confondre liberté ya démocratie na libertinage. Congolais tango ozui opesi loboko na yo congolais alingi akata yo loboko nyonso tu mobimba. Alors tu es comme on a été, il faut vraiment les races à frapper fort. À frapper fort, une fois là qui ça a été Azali président de la République. Parce que démocratie et l'ingi kolobate que yo peuple au banda ko dépasser ma limite. Au banda ko traverser même ma ligne rouge. Non. On est sous démocratie, on est démocratie ko sakana. Parce que président de la République, Azali, c'est que président de la République. On ne n'importe quoi, qu'on finga Joseph Kabila. Même on attend qu'il y a deuxième République, on attend qu'il y a n'importe quoi, liboso ya caméra pour Mobutu na kati ya Congo. Natango Zaire, nani? Saddam Hussein a joyau. Ou bien Gwanda joyau. Bakende soki bakunda yo te na cimetière ya Kitambo vivant. Alors, les gens ont pesi bino liberté. Le but de démocratie, ils profiter d'ango. Il y a un lobby que les raïs bêtent le boko likolo et mais ça. Bateau bazali batute que ya koloba ete pesa bango nani liberté na ndenge ya ba komisa yango libertinage. Ba pesi bino ba liberté na ndenge démocratie mais boye ba ezape na ba limite. Démocratie linkolo bateke au telemi na liboso caméra pour ba ko finga président de la République koloba n'importe quoi. Alors tant que hôtel à Moutango va vendre na poto musufa moko boy ba nyonga ba facture ya l'été tondi nde kukuto akoka futa te yo muto zali ko finga président pona boloba yo mona ozana kati ya poto mais ozo kende okota ba nyonga ba Thompson ne pas bandibu après ozo ganga koza na poto mona poto amonyato yangana tozali ko loba ete tozali surtout ko yebisa na ba konzi ya Congo. Il faut qu'on surveille ma chaîne oya ba congolais oya zali surtout na poto de près makambo to lobby ezali ya solo pe ezali révélation batu wana ba komi ko travailler na Ngwanda parce que tangu to solo lina bato ba na Kinshasa ba yebisi biso tozana bato bele o yebisi biso ke basala ki interview na garçon wana oyo ba lobaki ba manoba contre bana poto. Mais combien on va jouer interview na bango nyoso ba longoli ba zuka ko ba lobaki ma be pona les races na werason nde ba jouer ba projecter yango. Alors il faut ba kondia Congo ba frapper fort.
wana ezali sous presse wana commune qu'on luka ko inciter pour na couper sa message indirectement na peuple pour na ko se soulever contre gouvernement. Il faut bakonzi ya Congo bozala mayele tozali ko ebisa bino bozala mayele ndeko comme mekana ko to envier radio Zoumel militaire pour être soko meki ko zo mbata ya musika pour biso e pa na biso deux fois ezala gâté. Soki bino bokanisi ete radio ndenge bolobaka ezalaka nsima ndako depuis bobandi kolobaka radio Zoumel mile ezali ya nsima ndako bobandi kolukaluka bosi bokangi biso bobandi kolukaluka bolukaki meme bodétruire bapage na biso na internet mpona kolakisa biso ete kolakisa bino ete tozali bien protégé ndeko soko ye na bablack na bino na bosala yango kaka na baradio na bino ya mike oyo bosalaka nango mais pa ya radio Zoumel mile soko meki ndeko okozwa frappe ya mosika. Tant que tu as bino mingi bakanisaka liseki mais tu as bino ke bokeba et surtout yon de ko oyo o déjà ba numéro ya IP na yo basi ba mona ki yango balakisaki biso yo moto bande ko meka pour détruire page ya radio Zoumel mile keba mbalo yo okokamwa okozwa invitation okozwa convocation mo boye ya tribunal pour okokamwa pokolonde okoloba ete non na cheki mosapi na moto o nyonso za koloba ete radio Zoumel mile ezali sima radio ya sima ya ndaku kosana liboma ngwanda na bino bolobaka za moto ya sécurité azali moto ya information mais ndenge nini moto mobimba okozwa information na biso te akomi nde bokoselaka bato mosusu makambo na basite internet o problème kendi nde ye nde moto azali kopesa baémission bozalaka mpe meme mayele après longwe problème kende komi o soi-disant grignon mais bolobi ke bozana ba adresse mais to pesi bino kutu occasion to lobi soki bozana ba adresse ya Zoumel bozana ba makambo nyonso ya Zoumel mais ezo occasion kutu lia kolobaka yango na ba internet boye na ndenge ya secret po boye kokanga bato ya Zoumel eza occasion to pesi bino bokosa na kaka liboma to lobaka yango bokokamwa oyo tala epai ya radio Zoumel mile ki colonel la bino wana toyebi yango te o ba généraux toyebi yango te o banani po epa na biso soko meki okozwa frappe ya mosika ndeko zwa yango kaka liseki po ete toza likolo ya ngomba toza kotala bino nyonso na se tolobaka yango ke kati na bino tozali partout tozali oyo nyonso tungwanda azali kosala na minute toyebi yango na Paris meme esika azali toyebi alors toza likolo ya ngomba toza kotala bino boza na se mais yo moto oyo ozali kosala makelele na se keba po ete ntango bakobendela yo flèche soki batindikeli yango esika okozwela yo oyebi te mama Rosalie nazongiseli yo maloba